bakangi sizo na bo bolingo ya gato vanda na boye panza sango ya Congo sango panza na edino photo image MJ30 pas dans la carte boss www panza sango ya Congo donc dans lobby basiti mususu vraiment beaucoup kangana bino yekola kolo ba vérité ma panza sango ya Congo edino image ya edino kutana ndokise moto moko tata na bino zakolo edongolo misoye okoli mwa Bozaki ya kozela, Rebino Sango Malamu, plus besoin de vous tracasser, plus besoin d'aller de gauche à droite, plus besoin de vous prendre la tête sur internet. Site Kakamoko, lisolo Kakamoko, donc na Elibino Masolo ya Sika, site ya Sika, Makambotu ya Sika. Eza kaka site Moko, bo pandana lisusu te, bo kende gauche droite te, bo tracasser te, balandi, ba internet nyonso. Site yango eza www.panzasangoyakongo.net www.panzasangoyakongo.net bo palanganya lisusu te, bo se tracasser te, site na bino yango wana. Quel est le beau show? Ya Manuel tala bakoto yo ma zipi Ya JP Mandiango. Ouzema. Voilà. Quel est mon nom aussi? Tout le monde a la sorte de l'intelligence. Tu m'as dit. Bana babuti boma. Bana babuti matadio. Nakina bato. Yo yo. Non. JP Mandiango. Voilà. Quel est ton mot? Comment il a? Ah, Gosema. Ah, oui, là. Commissaire, à poche. Ah, on te rappelle dans le salon, la midi, chez Aaron Mitoga. Yo oya ko sangala mingi apo na moni ozo soki ya Aaron Mitoga kende to moni ole pe awate siko lobini ni pona vela biso Aaron Mitoga vela biso ve aza gentil aza danger aza vrai aza gentil Aaron aza bien aza ne mabete na bati on a yaka wa za place oyo ngana yaka à place parce que vient à direct à gentil. Merci Papa Manuel. Petit Boma, Madani. Salut Salam mon vocal voilà.
Bokila makaya budi. On le fait. Wana monte. Mais la qui ça va y mener la vie là. Tu suis bien là. Je suis bien. Mudiamu banketo, mudiamu banketo, mudiamu banketo. Siama. Somos là. Siama nule siama, siama kusiama. Kita viende. Azo commandé. Yo mo futa na carte bleue. Bino ba fali gone pala ka ubina. Nakita. Ah, pala le jona ubina. Ya pali alekiwa. Pala ka fali, pala ka fali. Yo mona paka. Mais vous avez un kilo de lait. Un kilo, hein. Vous pesez grâce. Vous pesez grâce. Ma kwenda uo eh. Azo commandé. Ozobi na kwa koko bilali bwendeni. Peuple congolais, ozobi na souffrance ya kuya na bateau parce que yepe asalaki parcours wana ya kuya na bateau. Alors papa tolingi expliquer biso mwa muke ndenge nini kuya na yo kotika mboka Kisasa mboka Matadi tiko koma na mboka France na bateau. Elekaki ndenge nini? Bon, ngai nayaki na bateau, nazwaki bateau na Matadi. Nayaki na Matadi, nazwaki bateau na Matadi, nabetaki 3 jours na bateau nano na ye potote. Wana ozalaki nanu wapi? Kaka na Matadi wana okoti kaka na kati. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, bateau nano ekete. Oui. Siko na place wana bateau ekosté ezoya siko mikili. Oui. Siko yango na kotaki na conteneur.
Siko au côté na conteneur ndé tout est balam. Kasi na conteneur parce que tu vois les conteneurs c'est bien. Conteneur. Mais na basse cale c'est pas bon. Na cale c'est pas bien. Conteneur ça na basse cale. Dans la likolo. Ouais na likolo. Na likolo siko bongo mupepe ya mai wana est-ce que vous sentez là? Bon, ezalaki na ngombe bakangaki yango ba crochet quoi. Na basse cale. Bakangaki ba crochet pour ba conteneur ekoya te na mer océan Mwanda Boma. Continue papa, continue tout le temps. Na yaki pena dongi na beta ki pena pakebo na ya na Saint-Esprit na ya na beta un mois une semaine na kita na Anvers. Kolia na yo zaki ndeni. O prépara ki nini po o sala un mois na bateau et me moti na Anvers. Ouais, biloko ezalaki na mo. Biloko ezalaki kwanga, kindungwa, gari, ba miliki. Donc ezalaki na mo frère, ezalaki bien voyage. Ezalaki toko. Koba na un mois wana yo zalaka na kati yo zako bimate ba zako mona hotel. Non, na zo bimate. Bongo so toilette na zo sala ngwapi. Na chassé. Basagi senglas. Na okanga lisita. Na sumbaka na conteneur chassé. Na osa lisita quoi. Bongo siko ba zako boka ngwapi. Te zo kanga magaka na conteneur. Si mukolo bokoma ki na mboka Anvers. Ouais, Antwerp. Alors expliquez ba tout, expliquez balandi. Ouais, erna na Antwerp na ba décharger nga kusumba wana to changuka na basaki. Basaki yo ya chasser ya ba secret. Na kumna Antwerp ba kitinga na conteneur ba gris. Autant gris zo ki sa conteneur. Mbala moko yo ko bimangi ndenge ni na kata bato wana. No, gris zo ki sa conteneur, ki conteneur kiti ba moni biso na kati. Ba moni bino na kati. Po moni ba marchandise kendaka. Et réseau nga ya vide. Si. Voilà. Siko autant ba moni bino na kati ya conteneur wana. Vous allez combien? Biso mbale. Na nani? Na Kamaf. Siko kangaki bino? Ouais, bazaki biso. Après ba même biso na ba commissariat mike. Siko masa wana to yaki na Kamaf wana. Il y a des tigala. Dans l'essence? Dans l'essence, c'est les prentes ça reste. Atika ba prente ne kuna na beta ya mais batindika kai. Ah oui. Siko to ba yo kanga bino batindika ke surtout akotaki. Batindika nga batiki ngai. Batiki ngai. Mais ye batindiki. Batindika ki azolela kindungwa. Kindungwa esa nini? Expliquez balandi ba Kinungwa kama fazolela nguba bazozongisa ye azolela nguba wana obatuta kana libuka. C'est chaud. Après siko tanga zoma ki nga siko mbila France yako zonga na kitaki na Antwerp le Havre siko fona kota le Havre mbila France yako zonga. Tellement dossier héritage susu mwana mundele c'est chaud. Bula sala miso bula mbemba métaphysique. Bula mbemba yaki ndela wana de? Te bula mbemba yaki na avion normal. Siko na baye o batikali na mboka kuna. Siko olobi na bango nini est-ce que nzela ko ya la bateau est-ce que ça malamu to mabe? Non, c'est pas la peine. Mais yaki na bateau, c'est pas la peine pourquoi pour la bango? Parce que bateau eza susu muto wa roya ko frauder shooter na bateau. Parce que soko ba bateau on offre des shooter. Donc c'est finition. On offre des shooter na bateau c'est pas la peine. Bon, moi conseil ali pour na bandeko. Ouais. Et sali, pesa ma conseil na bandeko. Ouais. Na ko sepela minga na zamona boma mais na kola na matadi. Mera riko ko autokufa. Mais mes condoléances, c'est pas grave. Mais bana matadi bangutu donc vous allez cool pour boya sur na bateau c'est pas la peine de venir dans les bateaux aussi. C'est pas la bateau na fudaki na masua angayo na sala nini wengine alikufa na kufa na nini yo mbiri mara ono de Jésus assalamu alaikum bismillahirrahmanirrahim. Makoko, makoko.
Nzambe pona nini na mikala sa yedu. Edi ambara kuziama. Vina ngari koko. Tan metaphysique. Lumba bau na tan. Stare zaza stare, oza meilleur. Zaza star oza meilleur. Oza ta na vie. Ino image Panza Sango ya Congo. Nakoloba nano la félicité. On mona matadi ya mbengo attention. Yanga na yo ekosala ngai pasi na motema. Namonaka bona aya bona bobo alabu. Basi bakomi kotelengana ba bali babangi makambo mokile peli moto zala mayele c'est de ça que la sio ozela sansa libala zili ya bona nakangisi izo na bo bolingo yaka tovanda na boye Panza Sango ya Congo sango panza na edino photo image MJ30 pazara na kati boss Panza Sango ya Congo donc dans lobby bafiti mususu vraiment beaucoup kangana bino yekola koloba vérité Panza Sango ya Congo edino image ya edino kutana ndokise moto moko tata na bino zakolo edongolo miso okolimwa Bozaki ya Kozela, Rebino Sango ya Malamu, plus besoin de vous tracasser, plus besoin d'aller de gauche à droite, plus besoin de vous prendre la tête sur internet. Site kaka moko lisolo kaka moko, donc na elibino masolo ya sika, site ya sika, makambotu ya sika. Eza kaka site moko, bo panzana lisusu te, bo kende gauche droite te, bo tracasser te, balandi, ba internet nyonso. Site yango eza www.panzasangoyakongo.net www.panzasangoyakongo.net bo palanganya lisusu te bo se tracasser te site na bino yango wana.